mobali so aza na mbongo te komi kotia ye mala leste bongo te fia dépense yo pakolaka mafuta ya ba $30 ya ba $50 mpona lakisa mwa bala nake nga na afia classe tete yaya yango te na pete eyo na millénaire oyo tovivre yango te ye échange ko ntango na oloba makambo nazokanisa na kimba nseke voisin bazalaki mibale mwana mwasi wana. Bonjour, bonjour, balandi ya Noela TV, napesi bino mbote na kombo na Yesu. Conseil gratuit, balandi ya Noela TV, babone ya Noela TV, bolanda mama na biso ndeko na biso ya mwasi, azopesa conseil na bana basi oyo bazalaka envieuse. Donc, amoni mutu alati montre kitoko, ye envie yango. Ekoma kaka ya ye amoni mutu alati boye envie yango ayebi te mutu wana azwi yango ndenge nini bolanda o mama na biso azokopesa conseil ete ya basi oyo bamonaka eloko nyonso ye ifu bapesa ye ifu azwa yango tolanda ye na bokebi azoloba vraiment makambo moko ya mutu ya vraiment eteya bolanda soki ozofaire dépenser mobali ebele nde elakisi koza mwasi ya qualité mwasi ya classe te yango te yaya mibali nyonso baza na ezweli moko te kokomparaka ezweli ya mbala moninga na ya yo te oyo ye na anniversaire na ye basombelaki ye iPhone 16 ye na anniversaire na ye basombelaki ye motuka yaya ya yo eza na ezweli wana te boni kosala moninga mobali na yo pasi yaya fia dépense bilula omona moninga basombele yo mpe fo basombela yo te mama osi okoli te yokanisaka mpo bota na age ya 15 ans na age ya 14 ans mpo okanisaka ake oade ya mwa mke te ntango de ya mwasi ya boti akomi mama amen koma lokola mama jeune fille ata oboti to osi olingi te obangisa mobali okimisa mobali so aza na mbongo te komi kotia ye mala lese te bongo te fia dépense yo pakolaka mafuta ya ba $30 ya ba $50 mpona lakisa mwa bala nake nga na afia classe tete yaya yango te franchement na pete eyo na millénaire oyo tovivre yango te ye échange ko ntango na oloba makambo nazokanisa na kimba nseke voisin bazalaki mibale mwana mwasi wana amona azoyebisa mobali na ye alobi mobali ya moninga soki abimi na butu ayaka na chasse ya mbongo ayaka na biloko me yo ata obimi oyaka na matembele na thomson na bana classe na ekolo moko afufu pression ale kende otuna ata moninga ale ake tuna moninga ala te mosala ngo nini nzoka nde chaque butu bakendaka batimbolaka bibembe batia yango na lipeka bakei kolongola yango bilamba nzoka nde mokolo bamemi ye ntango bakei na ye akei ebembe oyo amemaki atangisaki mai na elamba na ye mwana mobali azongi solo ezolongwa te une semaine solo elongwa te place oyo ebembe wana etangisaki mai akomi kopola ntango akomi kopola ye na mbongo ebele me mbongo ekomi ebele me azopola fami na ye bayelikambo nini mwana na biso mwana mobali akomi pembeni akufa après 6 mois alobi soki lelo azokende eza mpona mwasi na ngai oyo tala boye bawololi ye babengani mwana mwasi wana mwana mobali wana akufi omoni suite omoni conséquence ya bilulalula mama se contenter na ezweli ya fiancé na yo se contenter na ezweli ya mobali na yo oyo ozolula na aza ya yo te poshe oyo otalaka na eza poshe na yo te eza mpe poshe ya mobali na yo te se contenter na ezweli ya mobali na yo mobali nazwaka moke ozofaire dépenser mobali ebele nde ete ya bajeune fille bamama bapapa baoyo bakomi kosala bisalasala na 21e siècle tokomi komona oyo nyonso ekomi mwasi na mobali mobali na mwasi mwasi na mwasi mobali na mobali ezali nyonso wana bazwa envie bakomona mutu ndenge azolata ndenge azotambola na mituka ye alobi ngai mpe ifuna koma lokola ye ayebi te ke mutu wana po atambola na mituka wana asalaki nini sacrifice nini yango asalaki yo komona basentima wana ale yo olobi ngai mpe funa koma neti mutu wana exemple mama oyo azopesa ezali exemple moko ya asuivre ezali eloko moko te ke ezali na monde ezosalama boye ezosalama maintenant oyo tozali na 21e siècle
oyo mikolo na suka nzambe alobeke bokomona makambo ebele ekosalama yango tokomi komona yango bandeko oza na mobali na yo ndambo bozwi oyo bozokozwa yango ezofuta ndako ezokolesa bino ezolesa bana ezokotisa bana classe esala nyonso yo komonake te oyo ekoki te omoni voisin ndenge nini azokolata na mituka bana bazokokende ekola chere yo oyebi te bazozwa yango ndenge nini yo mpe okoti na kati esali yo zwa moko ale oye sikoyo koderange mobali no na ndako mobali na ngai pourquoi boye nazotambola boye yo oyebi te bandeko yango ezotinda biso ezotinda bino kokende kosimba bisimbasimba kokende koluka bilukaluka okokende kuna bamemi yo na place ya mabe okanaki te ale oye kokufa oyo kozwa vi moko oyo okanaki te sikoyo botala papa oyo ebembe solo ebembe eye kokanga ye na nzoto a cause ya nani a cause ya mwasi na ye paske mwasi na ye alulaki mwasi na ye anviyaki moninga na ye ndenge amoni azolia azolata ayebi te ndenge nini bazokolata bandeko tala sikoyo mama oyo azokoloba papa wana solo ebembe eye kokangama ye ayebi te ndenge nini moninga na ye akendaka wapi abimaka pe butu azokende kotombola bibembe esi ekufa bandeko bible elobi biso toza na bomoi na baoyo bakufa toza na relation moko suste na bango paske eloko edivisa biso bango baza na kufa to toza na bomoi entre biso na bawei oui bien sûr biso pe tokokufa me mutu na mutu aza na mokolo na ye mutu na mutu aza na ngonga na ye bandeko tolula te bilulalula to envie te bandeko oyo nyonso balobaka ezobrille ezali nyonso kaka or te bokomona or ezobrille bokomona pe argent donc nyonso oyo bozomona ata libanga ya pamba engalaka omona kaka eza or me eza or te bandeko tolanda bilandalanda te lia na molai ya singa na yo balobi ntaba aliaka na molai ya singa na ye lia na molai na yo ndambo oyo bozokomona bolia yango ndambo wana kaka na libota na famille na yo me koanvie moninga na yo ezalaka nde mabe yango ezotinda bino na kosala mabe ezotinda bino na koyiba ezotinda bino na kosala kindumba ezotinda na kozwa kindoki yango oyo mobali aye kozwa problème à cause ya biso basi yango biso basi tosupportaka pasi te oui ezali bongo mais soki ozokodebriller oyebi ke mobali na nga azwaka ndambo boye nga mpe na ye ndambo bo tosangisa tokosala boye yango tokovivre me kotala ya moninga te tala poche na yo moko soki bozwa envie botala conséquence oyo ekomeli mobali ya mama oyo ekomeli ndeko na biso mwasi oyo ekomeli bandeko na biso yango pasi ekomi na mboka na biso tokomi kolula bato kaka pona ngai nakoma boye ngai bamona ngai nazali ngai mobali na ngai ya sirsir ozokende kolinga mobali kaka po ya poto ozokende kosala n'importe quoi po bamona oke yo ozosala boye naza honorable mais orke ozokende kosala eloko mabe ozokende koboma bato ozokende kosala eloko oyo kosala na vie na te après obana ko regretter parce que pour nous satisfaire bato bamona yo na monde que non ozovivre bien bato bamona oke non okendaka bapoto ozongaka okendaka badubai ozongaka okendaka bachine ozongaka me yo moko na kati na yo oyebi ke ozotiye ozobebisa nzoto na yo ozobebisa bomoto na yo a cause ya biloko ya mokili ozobebisa bomoto na yo a cause ya koanvie ya kotala bavoisin ya kotala moninga soki moninga kolula eza bien omoni moninga alati olobi alati kitoko vraiment abimi bien oui wana bien omoni moto aza na mbongo aza na mbongo na ye wana etali ye toyebi te ifu bongo me soki oyo moto aza na mbongo yo ozokende kolinga oyeba mbongo wana azwi yango ndenge nini bandeko yango ezomema bino ezomema biso na kosala bandeko na biso mabe na kosala mabe po ozwa mbongo po bamona biso ke non ye atambolaka na mituka
ye atambolaka na bavion, ye asomba bandako, ye aza bien. Bolanda o mama na biso azoloba ezali eloko moko ya motuya, eza conseil moko ya motuya po ete ya bandeko na biso ba o basalaka ngo. Nayebi mingi basalaka ngo te, me ebele basalaka ngo. Bambongo oyo bozo komona, même na poto na biso oyo, bambongo oyo komona bato bazana ngo mindele bazana ngo, okoyeba te. Okomona même collègue na basalaka ne musala moko, bozalaka salaire moko, me okomona ye aza différent, mama. Totunaka te kotuna te, tika eza ya ye. Yo sala ya yo na mutoki na yo balobi ke, na mutoki na onde okozwa lifuti okolia bandeko. To kontaka bongo, to kontaka na suyera mutu te, ozo envier mutu te yango tina biso na mabe. Bandeko to lungwa na mabe, biko na suka ezo pusana. Boyoka histoire oyo mama na biso azo koloba. Ete ya yo, ete ya ngai, ete ya yo kuna. Parce que biso tozo envier mokili ekomi na suka yango tozo mona makambo ezo koma ebele basi na basi mibali na mibali bato bazo ko diriger biso bakonzi ya mboka oyo bakoma na bokiltis na bango bakoma na ba deuxième monde na bango bazo kosala biso makambo ya ndenge na bango oyo bango balingi biso toza bana na Nzambe biso futo kanga kaka na Nzambe bango bakanga na makambo na bango me biso to kanga kaka na makambo na Nzambe bandeko mikolo na suka ekomi mabe bokomona ndeko na ndeko bazomi yinana pona ndeko na ye azwi ye akoti keto pona ndeko na ye a voyager ye akoti keto pona ndeko na ye asali boye akoti keto ezali bible pe elobaki yango bokomona bandeko na bandeko bakoyokana te papa na mama bakoyokana te na bana bakoyokana te confusion ekokota na kati ya bandako na kati ya mabala bokomona boyokani ekozala te wana azo trahir wana mwana azo trahir mama mama azo trahir mwana papa azo trahir mama donc mikolo na suka bible elobi yango tozomona siko biso toza bakretien tokosala nini tolanda exemple na bible même ata 100% te même ata 25% ata 30% tomeka kolanda ta exemple ya Christ ekosunga biso pona mikolo na suka toluka komona Yesu tomona Nzambe mais soki totolanda kaka oyo ezo ngala na kati ya mondo biso pe tokoma na kati nango bandeko ekozala biso pasi ekozala biso mawa ekozala biso mikolo na suka tokolela tokokende wapi bandeko tomilengela bible elobi tomilengela les temps sont mauvais hein bandeko tomilengela nakotela bile mama oyo na ibandeli aloba boyoka tina suka après na clôturer bandeko ezali leçon mobali na ngai ya sur ozosalaka po prouver bato tomonaki yango na bagrâce temo mobali na ngai ya sur mon mari ya sur oh boye ekomela wapi enyonso wana ezali envie ozo envie nga pe na bamona nga ke nga naza nango nga pe bamona nga ke ngai nalataka bamona nga pe ke na vivre na mituka natambolaka na mituka cher nakumbaka me na kati na yo ozali à l'est na kati na yo ozali malheureuse na kati na yo ozali na kimia te eza na eloko moko ezosimba ke non oza à l'est mbe na miso ya bato ozomilakisa ke oza à l'aise bandeko eloko wana eza mabe ezoboma bandeko na biso mingi ezodétruire bandeko na biso mingi à cause de ma tv à cause bamona nga à cause bamona nga ke nalataka nalobaka bien nalataka nazalaka na bagarde nazalaka na babata misala nazalaka boye envie ozo envie bato bamona yo kaka bandeko eza mabe natela bino mama na ebandeli nga na clôturer kaka na suka bandeko balanja Noela TV tofungola misu Nzambe azoya Jésus Christ ne vient bientôt Yesu akoya bandeko tobalusa mitema na biso tobalusa nyonso oyo tozokomona se ya mokili oyo ezoko ngala ezali yango te bandeko za natela bino bolandango mwasi ya qualité mwasi ya classe te yango te yaya mibali nyonso baza na ezweli moko te kokomparaka ezweli ya mbala moninga na ya yo te oyo ye na anniversaire na ye basombelaki ye iPhone 16 ye na anniversaire na ye basombelaki ye motuka yaya ya yo eza na ezweli wana te boni kosala moninga mobali na yo pasi yaya fi ya dépense bilulalula omona moninga basombeli yo mpe fo basombela yo te
Maman, aussi au qualité, yo kansaka po bota na âge à 15 ans, na âge à 14 ans, po o kansaka ke o ade ya mwa mkete tango de ya mwa si ya boti ya komi maman. Koma lokola maman. Jeune fille, ato boti to so lingi te. Obangisa mobali, okimisa mobali, so azana mbongo to komi kotia ye mala leste bongo te. Fia dépense. Yo pa kolaka mafuta ya ba $30 ya ba $50 pona la samwa bala na kenga na fia classe. Tete ya yango te. Na pete yo se na millénaire to vivre yango te. Ye changer ko. Tango na oloba makambo na zo kanisa na Kimbantseke. Voisin bazalaki mibale. Mwana mwasi wana amona azoyebisa mbali na ya lobi. Mobali amninga soka bimi na butu ayaka na chasse ya mbongo ayaka na biloko me yo ato bimi oyaka na matembele na Thompson na bana classe ne kolo moko fufu pression ale kendo tuna ta muninga ale baki aketu na muninga la tie musala ngo nini nzoka nde chaque butu bakendaka batibolaka bibembe batiango na lipeka bakei kolongolango bilamba nzoka nde mukolo bamemi ye tango bake na ye akei ebembo ya memaki atangisaki mai na elamba na ye mwana mbali azongi solo ezolongwa te une semaine solo elongwa te place oyo ebembe wana etangisaki mai akomi kopola ntango akomi kopola ye na mbongo ebele me mbongo ekomi ebele me azopola fami na ye bayelikambo nini mwana biso mwana mbali akomi pembeni akufa après 6 mois alobi soki lelo azokende eza mpo na mwasi na ngai oyo tala boye bawololi ye babengani mwana mwasi wana mwana mbali wana akufi omoni suite omoni conséquence ya bilula lula maman c'est contenter ne zweli ya fiancé na yo c'est contenter ne bandeko boyoki conseil c'est apprendre ou à laisser azoko lobango pona basi oyo batindaka mibali na bango bakende kolukela bango mbongo na 21e siècle mobali aza te mwasi aza te biso nyonso tozokoluka o wana koya na 50 wana pa ye na 50 bosangisi bosali oyo ezali ke baposa na bino bosali baprojet na bino ensemble yo kokotiaka mobali te obe mobali azakaka mwasi non fu kosangisa mwasi aza te mobali aza te mutu na mutu aye na 50-50 bosangisi tala mobali na yo aye kobungisa bomoi na ye a cause na yo mwasi a cause ya bilula lula en tout cas bilula lula eza mabe kolula mutu te bituna pe ezali mabe bandeko na 21e siècle okoya kozwa ngambo oyo yo kanaki te okoya kozwa ba problème oyo kanaki te bota na ndeko na bisa mobali a perdre vie na ye a cause ya mwasi oyo azwaki ya bilula lula amona voisin ndenga azokolata voisin ndenga azokolia ti bakelakisa ye oyo akanaki te bakelakisa ye mobali aketombola ebembe mobali aketombola ebembe a cause ya mwasi a cause ya kolula a cause ya kolata a cause ya kolia bien pona bilula lula bandeko bilula lula ezali bien te bandeko to changer mon mari a sursi mwasi na ngai ya sursi bana na ngai ya sursi mutuka na ngai ya sursi ndako na ngai ya sursi tu ne sais pas a sursi wana bazwi yango koma asali quel miracle asali yango po akoma ya sursi wana yo oanviaka nyonso oye kodwaki nga mpena kende ya sur donc ya sur wana oye kozwa problème bandeko nazokoma na suka video na biso nyonso bokotala yango balandi ya Noela TV bopartage na bato bazalaka baenvieuse na baenvieur bamona yango vraiment esala bien bosabone bopartage boaime ekosala biso bien balandi ya Noela TV ezali conseil ya suivre oyo nyonso ya kolanda yango tolanda yango na bokebi totia ba j'aime to partager kosala biso bien balanda Noela TV na kombo na Yesu